promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Mbote mingi balandi à Fantastique Info Télévision, c'est toujours votre humble serviteur Bafon de Best. Quand tu es Sarabino, information surtout ils dans le secteur agriculture, ils kaka n'antenne bino moko Fantastique Info Télévision dans magazine agro business. C'est toujours votre humble serviteur Bafon de Best. Oui, lelo to est vraiment place de Panama. Parce que batapoto mnaoki bokoma ebele ya kumisaka Félix mutango yeyo ye moko répondre bino pourquoi kumisaka Félix na émission nenyo tout na ba interview tout ozwakaye donc to est vraiment to moni na secteur ya agriculture atongi mondako pour na kengela biloko naye to yaki na émission depuis bande to monaki a expliquer bino boyebi déjà dépend na mayeyo en live ye moko a pesa bino sumbote banandinyo to Fantastique Info Télévision avant to banda masona bisham kwale. Bon, mbote bandiko na ngai ne besoin na biso partout. Pour émission à blague té. Il a na partout les international. Na si boyebi. Lelo yo avant na loban poni na kumisaka mon papa Fati Beton. Ndeko na zo moni gombo. Et utaka na mbuma. Donc mbuma ti monde zabwe. To laisse ba congolais. Donc moni wana ti monde mo moni ngobo. Tokoteka oyo et puis musu tokotika ozomona minene wana totika mo semence yango nde totika yango tango ekubi ndoko mona siko ya prix kauki nde tokosala semence tokoya tuko lona lisusu wane ya sima yezo sanga siko na ebisa bandeko nanga point na komisa ka Félix omoni boza bandeko na ngai naza congolais lo bino congolais mota ko ninga mona pasi ya ba congolais azati mais elo mo ezafuti bango ezani toye barango etanini Fati Beta kuteli mboka toye bango et puis tango nzambe botango na Lévitique bokomona tango nzambe otanga bandeke bazaki impure bomona komba zaki pari bandeke wana nzambe tangaki bango bazabe impure mais likambo okamwe ekamwisaka ngai elekelanga kaka ndeke wana nzambe parmi bandeko baki impure nzambe utiliser moko kombe akenda kopesa nani mosali na ye Eli biloko na kati ya zamba tala ndeke moko empire atie ndeke zwaka tongo ke kopesa biloko poko ke kopesa biloko wana ndeke wana kombe seke ko jijaka batu te yango moninga na kumisaka Fati pona teke ndebino bokanisa na loba yango par rapport ya aza mutu malamu tangu mboka eza mabe ndenge yazoli mboka ezaki na nzala ya Fati mutu na ngote moni nzala Fati mutu aye na ngote akuti yango et puis ko sila malembe de lona boy mabe za wapi chombe de kita ba ba yeba. OK, merci beaucoup wana boki parti de Panama c'est leur présentation na parce que ba poto baki belé hier akumisaka Fati na émission na akumisaka Fati na émission na Yona Sibino pourquoi akumisaka Fati ndeko dépend matokoti na sujet na somme ko lelo to banda no be émission no belaka gombo et comme ça ba patron ba kenda ba poto donc lelo to e to futi ba gombo et comme déjà et belé boy na secteur na yo place olonaki yebisanga yi rentabilité nango par rapport ya dépense au salaki na retour oye zongi omoni lolengi nini yebisa ba Congo manjo bazona da biso partout à travers le monde par rapport ya marché ya gombo. Merci ndeko na ngai fata live omoni soki ngana lobina décourager ba congolais moni ennemi congolais izozalaka congolais yemoko yango mona ozunga na okumisa ka Fati Beton parce que todo juger ye mutu mabe yango na tepeka lokwa za mutu mabe mais nzamba osana kati na ye sikoyo ozomona ndenge toza boy soki naza mutu ya mabe te fona loba omona a dépensé qui ba dépense na sali ay ko ata ba 500,000 mais na 3 coupures de c'est bon na kana 3 coupures à pamba po esimbi na loba ki beza na ba avantage ba qui ne risque rien à rien donc ce que si m'a répété mo pe za rappel possible m'a simbi te tikali be moko lokola ba mise pepe calé et ça pepe ka bon pe mbongo baby
mais lokola tozaka toujours na kondima ke to essayer kaka kosimba omoni ndenge simbi boy nazongisi mbongo na ngai oyo nasalaki mosala mpe na se retrouve omona mpe ata moto moko ezanga te ozomona ndenge bakongole baza tocrée misala biso moko epuis kocrée wana tocrée biso moko te chef de l'état face oyo moko bine nakumisako te ye mon papa Fati Beton il faut kosoutenaka biso bana na yo mponga nazoyeba bakongole oyo balobaloba wana eza kozanga koluka mosala omoni bakongole biso balingaka koluka te tokaki oluka te ozela c'est comme si Fati Beton kotinda mpe mani ndenge nzambe azoutilize lokola kombe mpona osunga biso aleba bakasi osala mpe bongo fo tobunda tobundi ndomo tozobunda boye na koyiba ndenge nini okomona nga lexite yebisanga da Costa Mutamba ministre na biso ya solo oyo mpena makuluna ezosila na mboka yebisanga ese okomona nga mpenza na tv bakanga kuluna ndenge na courage boye ministre na biso ya boga Costa Mutamba que jesali ya passa ozomona tomoni tosala mabe kozala te bana mboka ou besoin da biso bakongoma nyoto na benga bino ba fournisseur donc bango baza ba professeur oyo tolandaka bango baza bato bapesaka biso baorientation par rapport ya bilona nini oyo okoki kolona awa na Pui Malebo oyoki dépense ya 500 000 francs et puis na 3 coupures ezongi onyo totikeli ba bénéfice bon totu na 3 coupures yango ezongi lolenge nini 3 coupures kozongisa 500 000 eza lolenge nini oyo ezongeli bon oui ngani nga moi émission lokolanda mani faut n'expliquer bandeko nga bayeba pele pona congolais nakoloba na ki anglais te na ki français te na ki Congo donc totekaka bague eza na 140 000 francs congolais siko tango na bandaki liboso na otekaka bague moko to na teki bague na mwanda mumuna mo 170 000 siko sala calcul ya 170 000 fois 3 omoni que déjà 210 000 et 510 000 omoni que tant on a récupéré yango yango wana na koyamba émission te mpona na koyamba te bo excusez nga natala me na koyamba te voilà na koyamba te donc na korépondre na bino mpo nayebi ke notre président de la république mokonzi ya mboka na Costa Mutamba bakoza mpe bakotala ngai siko bamona ngai na néglige bango donc ezongaki na 3 coupures déjà na récupéraki donc etikeli eza bénéfice totekaka bague bongo et puis tozalaka mpe na ntango monde eza nasi soki ndenge caméraman na biso tokalandela monde eza ebele siko ntango ekóma na ntan moko boye soki ekomi ebele tochitaka sikoyo tokomosite na ba 120 tochite na 110 omona ti tosongi mpe na 100 parce que na minute tozana na top parce que nano ebimi vraiment ebele te mais le rôle de Congolais, on n'a pas zolo na pe esungaye, on n'a pas zolo na pe tout comme belé. Ba maman wa mombongo, obi kande baza on ba caprice. Omona otokomba bondela bango allo donc tapé na choité bon mon muke et mon na akata. Mais par rapport à ndeso to bandisika, na tongo baninga ba okoma ebele et kitaka mon muke moi balance moi moko kitizala bango ndenge zaka na Kinshasa ndeza. Omona chemise ko to 10 muto ma habité nga 8. Ezaka nango. Ce qu'on a 3 coupures yango ezolona ki combien de mètres pour na rentabilité kota makasi bon. Ouais, yango besoin mon. Ils ont 25 mètres. 25 mètres à Pamba. Donc on a 25 mètres de dépense, il y a 500 000 francs congolais dans 3 coupures. Mbongo ezongi donc bâtiment na 140 000. Moko takisa bandeko na ngai. OK. Oui, bandeko bandia fantastique faux télévision TV radio té ndeko yango donc baki o ndeza na 140 000 francs congolais. Plein. Demi 70 000 francs. Demi 70 000. Demi bobi on regarde demi to eza kombo musu. Eza suka mo parce que ça sonza mapamboli ya sepeli mo maneza mapamboli ngana ndeko na ngande ba mo ya minene bo. O mona pe ko kota mingi te o mona pe nzamba sungi pa bozo ebele. So pe nzamba bi abiyoza mutema mabe. Abiyoza ba mo mikie. Ndo mona ka mutu asale ebele mais do simba te comme si do juste semence moko o eza original. Muli ba mo ba mbumeza masava. O mona tout tondi si plein 140 000 tout timo demi. O mona tegelelo. So tali pe bien ça divisé par 3. La mesure, la mesure. Donc un quart à un rôle. OK. Vous avez donc ils en ont donc un quart D3. D3. Donc c'est ça. OK.
donc bomoni bino bandeko na ngai nakokosa bakongolais te bore yango Fati Béton yango omona moko na lela fort présent mboka na ngai voilà wana boki dépend na ma ndenge expliquer totuni est-ce que baki yango enini gombo yango na 140 000 et so qui paye ba saison parce que babi gombo do na ma saison sèche na saison la saison de pluie. Oui. Na minute tout ça saison de pluie. Nde gombo ezana ebongo na saison sèche. Ezaka le lingeni ni obokenda kana. Kande kana ote koloba. Omonenge toloni boy. Ezaka so za na avantage ya kobanda liboso olia pe kitoko par rapport à baninga. Par rapport ya omoni to bandi liboso to za na moi top. Donc baninga penyo se kokoma et mati biso pe koto to comme le roi na moi baisse. To comme kitisi prix parce que ba hôtel que ah ils ont un client ça cause wana ile ko 440 000 mais e bingi na pas ya ozo de belé na 120. Ce que yo pe faut kitisa pour la nambongo po e bo teza na nzete. So yo kanga mutema e baby e ko makasi yo perdre mbongo. Ils appellent ni mo de to bitolo na yango to kutana na makam ningi ningi. Omoni ton mususu nde maladie vraiment to sentir en te na mbula. Tous rapport mon ami ne langa malade yé par rapport à mbula mon ami bako mon ndenge c'est le roi ba jaune mbula c'est des maladies mais ba benga ngo ni ko to benga ngo corona maladie wana corona au kabila c'est taliango aux deux différents on va kasa na ngo déjà maladie kabila la biso na kasa o comment les andimo aza très différent oyo aza normal mais oyo aza na malade so malade ngo bébé ko za ba choléra ozomona alors fièvre faut ezala ozomona ndio moni ezaka bon soko tosambela nzambe ezaka te anionso esala bon tomona pe bani mtu na mbula biloko kitoko malade malongo ezati na elanga pe kitoko parce qu'on décode na terre corona ba réussite ezaka makasi to bozaka toujours une égalité bon na tango corona réussite ya makasi parce que mbuma moyebota malamu ezate parce que mona banyama baotaki même tina mutu parce que to pompaka trop pourquoi parce que la pompe mwenyama vanda tap bebisa mutu baokima ndo moni mutu biloko pezo bota ndenge sengeli mais tango banyama bakangi mutu et puis banyama bazolia na se des fois ça rappelle même mona boye penda bomona ndabu na mi ezaki dinze to kuti 8 donc banyama ko mola de to kuta na ba problème na lie boye mais mingi pe to bundaka to kuta pe na makambo bele ndeko na nga. Oui, Balande Fantastique Info Télévision, tu es sa radio TV, sa radio, tu es yamba qui bongo parti de Panama Bobenga qui mutafachi. Ya kumisara fachi, pourquoi kumisara fachi, alobi ya zarani à l'aise, papa milona na yalonaka. Donc Gombo amona aza témoin vivant ya bato bakenda poto na Gombo na campagne moko ke poto. Donc na campagne moko à Bali na donc Gombo tous les projets osa pour ça là ceux qui OK na Gombo en tout cas projet ekozala réalisé elongo na nzambe donc elongo na nzambe oui parce que parti de Panama elongo na nzambe na oki atuka bwa ki Timothée te full option voilà mon papa voilà mon papa Timothée donc pesa la nini pesa conseil na bandeko besoin de biso na partout à travers le monde par rapport ya marché à Gombo awa na République démocratique du Congo poto clôturer en tout cas nazo benga bandeko ngai omoni bandeko na ngai poto na yebi kibolinga biso na bolinga biso kana musika te nzamba sungo za na ma $10,000 na yo ovena ngona poto susika ki bandeko na ngai bakufa pona nini tout ça yaka moni ma ya mitutu boti sambongo moni ta ba marché so le boye awa ozoya osomba na kasi bino dernier ba etandisa minene beaucoup yetu seli misala omona peut-être que non ozongi no poto mais mbongo ezolanda tout monde ba tuba ko so même bandunda na biso avec inde poto izo kindi kuna pourquoi pas bino boko ya boade na mikanda na bino boye bo sali musala bo sangisi mo bo DP biso boza bandeko na biso wana ya liboso ya mibale na osenga nzamba batela bino parce que boza bandeko na biso mais boza na mboka ya libanda nzambe fa protéger bino mais bomoni ngai naza mona soda nazaka na kanda naza mona soda abike soda na mboko azaka na salaire malunga te mais grâce à Fati Béton son nalingaki ezani papa nanga oto kufa mais tous les soldats aza na mboko papa na ngai parce que papa nanga oto kufa mais tous les soldats aza na mboko papa na ngai bozomona donc yango moni na Fati Béton na moni ndenge salaire emati
que bato za moi yango fona sepelaka na Fati parce que papa zate mais papa nganya sopé ba comment se retrouver déjà et puis si li bongo té ko mata lisusu et aza makanisi wana notre président toloba pe to suki saka wana ezaki parti de Panama l'homme de Fati donc alobi otika Fati te jamais soki mandat na esi namte ako renouveler au côté ya okete en tout cas le tozaki bongo na sujet o etali Gombo marché ya Gombo boyebi déjà ndenge lo na makaisa combien de jours na mabele chi to ça bino be mission et puis lelo to ito so ande ko kaka par rapport molono à luna na ndenge esa batu réalité boki déjà donc avec 500 000 à dépenses il y a 25 mètres sur 25 et puis na 3 nini na 3 coupures ya pamba azon si 500 000 et puis au nyo to so kendo ba bénéfice na ba bénéfice donc projet na yo otie misu na Gombo en tout cas tout réalité des réalités. Merci Tokomi Nasuka tranche magazine biso et puis papa limisanga muke parce que ningine ça mieux le mobo omoni ndeko nanga fatala omoni miso bozolanda aza sérieux et puis jo boye beso za nena kata mboko ne bo comprendre azaka muto zolinga mboke za na kimia alors ceux qui bo bengi yeba ki aza sérieux ngamona sérieux bino bo mona mambo ezala bien soka boye bisi akulakisa bino petit ba okite bino mabele et puis conseil moko na opesa esuka eza to sambela kanza me makasi ka keto zombongo to senga sagesse ya Salomon parce que ni tete sagesse wana Salomon ngai bateke mona mosi wana aki moyibi na mayela ya nzambe wa senga ki ndemo ni nzamba telobi po Salomon bo yibiki abaluki abi nzambe mayela ngo kiwa to nzamba kote mayele mo kazu mayela bi bolo ko la ba mi bele ba wele na sala géo j'ai magie alors bi bon na coupa Solomon na deux parties yozo eteni yo eteni mwana mo Salomon ki ende kolo mwana abi akataye parlant de Salomon ko comprendre que oh c'est qui oza maman mwana ote comment se pela bakata mwana e katikati ay bo tche kuna mo mayele nde salaki yango ezala pas Fati bête voilà Tokomi Nasuka merci à toi mon coordonnateur Lucien Bokite merci na ba partenaire tout oyo bo pesa so confiance et fidélité ba abonné nyoto ya Fantastique Info Télévision Toloba P Tokomi Nasuka merci à la semaine prochaine.